Ngana yibi masolo oyo bato. Nasi na biso même chef de localité. Ayibi yango. Bakeni yiba bana ba quartier par-ci par-là. Bakeni koteka bana so. Bofanda kawo. Nanda na lupango ya Jean Paul. Akasi na Jean Paul. Moto banandiam déjà été mafuta sekezenga bino la grande dame bandi okana cadre actualité neto mesana wala bino basango et puis si pas c'est ma wana sala ke émission mon lobby bande konanga pona ba maambu ya ba enlèvement et consort et na bete le solo ya tata oyo ba image yango bande ko botala tata oyo ndoki ya misama be do tata oyo a enlevaka yibaka bana batu a séquestrer bango na ndako na ebana ka ya basi kosala bango maambasalité bandeko koko ya 68 ans bano bomona baza de 7 à 16 ans et je crois une affaire à bas je sais pas na bosani ba mekai ko numéré donc 7 bana bazana ba 6 comme ça 6 ou 7 bazana ba 7 ans plus ou moins baza entre 7 à 10 ans, voilà. 7 à 10 ans. Une dizaine, hein. Et là, moi, une dizaine, entre 7 à 10 ans. Donc, 19 au total. Et puis, bana msusu bazali de 11 à 16 ans, je crois. De 11 à 16 ans. Bande ronangai. Tala kindoki. Namoni moko mususu na kati ya van wana soki jipi so edo nina amemi mwana ya moke na maboko na ebi na omiltuna certainement ye pas d'aller na kati kuna na mwana donc au fait oh mon Dieu na ebité je sais pas que le Seigneur nous vienne en aide mokili oyo to kende wapi bandeko kande na lobaki hier tant na saki émission sur ba enlèvement parce que bakangi na Kinshasa bakangi muto ayibaka bana moto moko ya bato yo parce que ça moto moko te quand même moko ya bato yo bazoko yibaka bana bato baza ko enlevaka bana bato pona ba trafic misusu bako teka misusu bako boma na loba elo moko très important il faut sambela mingi pona bana bandeko na ngai nous vivons les temps fâchés omoni satana na expliquer ki yango hier ako cibler bana po ayebi ke baza venir à lobby na temps tozali nzambe atie grâce moko particulier na ba vie ya bana yango bomoni monguna amoni nde yango bomoni akosala musala oyo azosala wana bandeko pesi pasi pe mawa et puis azokata soni te fo mona penza ke muto ya misala mabe kande balobaka ke ndoki ayoka soni te ndoki abangaka te ndoki bato mosusu bazobelele moyibi azoka pe soni te azodiskite nga moyibi mais muto ya misala mabe pourtant asali ba makambo oyo azosala eza ya grave kol mutu aboye mutu nanu kutu ya kotika ya abima te ifa et puis aza mutu moko il faut vraiment zwa mama na punition o penda bato ya kotumba bandeko botala niveau kindoki epesi pasi pe ma bana soki ya banani nzambe na ba parents bano vraiment bon gloire à Dieu baza en vie mais nde baza na bana moko spirituellement faut landela bango faut suivi il faut débat délivrance il faut parce que c'est clair que atie semence mora bien te katia bana wana les amis moi si so ba déflorer makile bimaka et bisika nyonso makila ebimaka makila moto bimaka il y a concentration des esprits pour votre information pourquoi parce qu'alliance moko ezo salema
Ah, nzamba sunga marambo oyo oyebike nzoto malili non j'ai froid au dos bano bana moko il faut vraiment spirituellement relandela bango. Pourquoi? Parce que il se pourrait ebele bapesi bango sorcellerie. Ah oui, ça se transmet aussi comme ça. C'est compliqué. Comment tata mokolo, oh mon Dieu. En fait, bande konanga na oko même pas roloba so na sali émission ezaka pona ko alerter koloba na baboti veiller sur les enfants. Non seulement physiquement, spirituellement aussi. Peut-être tu me dirais que non ngaba na na tala ba ngobie babi marate nazala na bango partout na kendaka eza malamu. Mais il faut qu'on semble la paix pour na bana parce que physiquement tu vas veiller mais spirituellement il y a des choses qui vont échapper au koyebate. Yango il faut qu'on bonde la pour na bana, c'est très important. Donc ya muki onazaki nango vraiment ya ko partager na biso yango wana. En tout cas, panza vidéo oyo, s'il vous plaît, panza vidéo et panza sango, bandeko bayoka bandeko bamona e osunga mabote belé. Et bo veye na bana bandeko na ngai, bo veye na bana na Afrique kate même na poto, des pédophiles même en Europe ba existaka. Sikoyo na Afrique bandeko, faites très attention à l'enlèvement oyo. Donc c'est compliqué ba marambo nzamba sunga biso. Nzambe vraiment a sunga biso. Et ça livre vraiment passé. C'était ça pour aujourd'hui. Moi c'est la grande dame, mais nzamba mona papa mbola bino encore une fois de plus. En tout cas so ezemba no ali boso ko hésiter te kotika la biso, moi libonné, moi like et ça contribution mobimba. Et surtout ko partager ba message oyo oyebito obikisa nane ezata musuna ndeko moko oyo atika ane mona n'importe où, surtout ba parents oyo bokipa bisika otika bana te de yo mutu nyonso otikela no mwana okipara na yo to kokende no po keyo keyi bando kenda oya kozonga lobi mususu pe mwana lali kuna pendant so combien de jours tala nayebi bato oyo bana na bango ba biza bango likolo ya atika ki epa songolo epa ya pakala ba bizele mwana vie baby. Faites très attention les amis, veillez sur les enfants, c'était ça le message. Et nakomi na suka nzama mona papa mbola bino. Quant à moi mnyumba la sima, de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci et na moni bino na prochain numéro. Au revoir, bye. Ngana yebi masolo oyo bato nasi na biso même chef de localité ayebi yango bakeni yiba bana ba quartier par-ci par-là bakeni koteka bamasolo mofanda kao na ndao na lopango ya Jean Paul makasi na Jean Paul nasi na biso même chef de localité ayebi yango bakeni yiba bana ba quartier par-ci par-là bakeni koteka bamasolo mofanda kao na ndao na lopango ya Jean Paul makasi na Jean Paul Ayuba
bango. Ayiba ka bango. Porte kala na lokongo sen porte kala. Awa ka. Na awa ka se.